ezali mai. Cela veut dire so na bondel pona mai, quel que soit maladie wana, evani na nzoto mutu, quel que soit mutu wana za ndenge nini. So na pesi mutu mai esengeli mutu wana abika. Komba Jésus Christ ebikisaka mais ayebisenga ka so na bondel pona mai na pesi mutu. Mutu wana esengeli abika. Ko revelenga pamplemousse. Pamplemousse eza na puissance makasi ya kobikisa maladie ya diabète. Maladie à diabète, spécialité nango ezali diabète. Congo promo défaté, Bolandaka Congo promo pour ezolo la vérité. Avec Congo promo, it's not the same. C'est pas pareil. Raf Gendo, check. Hugues la coiffe Ikoté. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe Ikoté. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogard. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikoté. Votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site huguelacoiffeikoté.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikoté, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikoté, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Ikoté, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Ikoté. Quelle beauté. Sexy pour les femmes, nindindi pour les hommes. Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics, avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. Descartes Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public, installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tout d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous ne serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import Michelo Atlantic Shipping et yé bana ya Canada, bana ya USA, bomi tongisa lisusu te. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomi tongisa penza te. Please, bakoya koza koli tina ndako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuapi. Papa na Kerouan, éternel Kenaya. Espace de cérémonie chez Hugues la coiffe Ikoté. Un cadre spécial pour vos cérémonies conviviales.
Pour vos retraits de deuil, matanga, fiançailles, baptême, anniversaire, au 174 avenue Aristide Briand, le pavillon sous-bois, dans le 9-3. Référence, Salon Hugues la Coiffe Icoté. Votre réservation au 01 41 55 0000. Raf Ngindou, félicitations pour la promotion, ça la pour l'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Congo promo, Raf Ngindou nde. Nanenga mabete Congo promo Raf Ngindou. Aza mutu aza na mbongo boga, aza na bakara danger. Donc ya mutanzalate. En tout cas, félicitations, merci Sito et Oumela. Raf Ngindou, le présentateur la force qui a tué Congo promo. Congo Boroto, ça n'a pas militaire na Congo promo. Et faites comme moi, allez voir Congo promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo promo. Avec Raf Ngindou, Congo promo ne tombera jamais. Piccolo Congo promo nde. Ouais, balobi Raf Ngindou. Congo promo toujours, grande puissance. Come on. Congo promo qui torcos net in a film. Congo promo babundana nango. Raf Ngindou. Congo promo. What a plus, what another boss là. Shalom, shalom, peuple lié de partout, vous suivez cette grande émission, la rétocatane avec Yves, Ipan, tous les infos. La fin avec la série continue toujours dans votre site Congo Promo TV avec les boss américains, Raf Ngindou, Boss Adalas, merci à toi, Reskang, le super pro caméraman RDC, merci aussi à notre cordeau qui est Serge Pena, le cordeau qui est assis, voilà. Et nous sommes avec le prophète Ezekiel Matitika, donc l'homme de fées, l'homme où Nzambe a salé la Mingi, mais avant tout, Turulinga, tout à la miracle oyo et selemaki nakati ya etonga nae et puis tozonga juste après pour que tout solo là par rapport ya miracle salami o Nzambe salé kati mine. C'est parti, reste kangi. Ça bien fait. Bonjour, bonjour. Bonjour. Je pense que ma collègue n'a vu ça. Comment est déjà? Nous avons fait ça, ma collègue n'a vu ça. Papa, on a son outil poto, na ya kanzela mukona biloko na ngai. Azana descendance ya Satutonga. Bandi marate za ba ya famille. Mais na jibe service andi marate andimi. Bana ya France, Paris, Lyon, Toulouse, Rennes. Bino tu buya kote wana. Uzana iloko dingu tinda na Afrique. Toa wana Congo na Kisasa. Nikuna yazo ngumba mako. Kukena na yoko situatite. Service agence pas comme les autres. Voilà, on va y aller. Le diable, Satana, t'a retardé. Il est pesant à Zélicio. Il t'a retardé. Il y a Zélicio pesant. Il t'a combattu, il t'a empêché de ne plus venir aujourd'hui. Est-ce que c'est la vérité? Salut les micros. Est-ce que c'est la vérité? Oui. Il n'a pas voulu que tu viennes. Il t'a empêché. Ben non. Et tu es venu en retard. Mais on est en retard. C'est la vérité? Oui. Je lève les mains. Je vois une femme qui te poursuit, mais je l'ai vue comme une ombre. C'est elle là qui avait mis des empêchements pour que tu ne viennes pas. Depuis la maison. Il t'a empêché. Cette femme là, elle ne parvenait pas d'entrer ici. Elle est là, à Marie. C'est elle qui te combat. Et c'est elle qui combat ton fiancé. Et ton fiançaille. Il combat ça, il combat ton mariage. Mais le Saint-Esprit me dit, aujourd'hui c'est ton jour. Amen. Ça c'est mon nom. Mamela.
Sors dans ce ventre. Je te vois, sors. Je te vois, sors. Maya mêlé que le côté détruit des morts. Oui, Tangi, ma période naïe. Et que le côté détruit des morts. Tika, comment t'as naïe? Tika, ma période naïe. Et Tika, ma naïe. Tika, ma fils. Tika, ma trompe. Tika, national la carte naïe. Au nom de Jésus. Epimanios. Maïwane que le recevra même à trompe. Amen. Est-ce qu'on a ma trompe? Amen. Est-ce qu'on a ma matrice? Au nom de Jésus. Vous avez dit? C'est moi qui ai l'autre à ceux qui ont fait des fonds. Yaka. Autant ma comboté. 5 mois. Aux ordonnances. Son ordonnance. Amen. Voilà, donc je pense que vous avez suivi et vous avez compris qu'il y a Mado Salamine Nakati, il y a Basalinaye, voilà, donc tout peut s'embouter directement, et pas il y a Moussaline Nzambe, le prophète Ezekiel Matitika. Bonjour prophète. Bonjour papa Yves. Bonne santé à eux et puis à Itonga Mobimba, voilà. Oui, santé, ça bien, vraiment Nzambe Sala, toujours évolué malgré tout bitumbeza nango, mais santé ça bien, et puis Itonga ils a vraiment bien. Longwaki ko tout ozalaki to komisko na sika oya sika biska tozali vraiment na grâce à Nzambe ça va moni tango na commune na sika ezalaka ka faut beaucoup de travail pour y ba conquérir commune mais ça va quand même par la grâce de Dieu. Mais bah déplacement et l'église au moins quelque part repère de bandimi ozaki fidèle surtout na ngaba ba ozaki fidèle pembeni au longo zo comme est-ce que baza toujours fidèle l'église na yo na musala na pardon. Oui, bon, baza fidèle parce que ministère eza kaka était qu'il faut aller sika moko ministère eza pour international donc monde entier. Donc mutu soka dans le ministère n'importe quel est partout mutu nyosa koya pour aiba ko bénéficier na bénédiction ya ministère. Malgré tout olongwa ikuna ndengo tukolo bezana batu msupe azaki na moins un peu difficulté à transport ba bungaki bande pe koya te mais quand même ils ont un bateau, comme ils fidèles, vraiment, bazo se présenter. Malgré tout, pétoyer, awa, tout bon ça qui moi bateau, mais bateau ni la commune. Koko futa loyauté, Tony nous sommes là qui est beau, déplacera. Surtout, Eli, aux la persécuté dans mon kilo. Ça qui n'a biso bien, mais à un moment donné, maman kololupa, bandé penza ko maltraité biso, ngai na ko supporter te que na mona œuvre nzambe dans la maltraité, ndé senga que non to se déplacer, to ya et puis Nzambe pas ebisa kinga le bifo quitter kuna par rapport à ça tout le monde bitumba ezali omoni mutu nyonso soazana eloko a bien babundisa kaye donc et puis ba sala Nzamba solo signe ya bien eza esengeli babundisa bango na facilité voilà musala difficulté parce que aux autres ba esprit contre ba démon. Voilà, ça c'est bien. Histoire mouké au tout le monde ndeko na biso ya moi si tout moni Amélie Mai directement amoni basanza na ye ezaki na ndenge nini histoire yango. Bon ndeko wana bon nayebi ete ayaki kaka na prière tellement que bat balandara biso pe à partir média ayaki na prière sous le discernement donc la prophétie Nzamba révéla kinga eloko eza na kata mwana mwasi wana tant na moni yango nde nayaki ko détecter un problème na ye
on a détecté problème naé nzamba talisenga keno ana période naé eza ya kokangama eloko liboso na mona ki ba période naé eza ya kokangama et senga keno na sala service nzamba ebisinga lobi zwa mai na zuka ka mai oyo nga na bande komela na zui na pesier ba mona image et puis komela meli sur place et ça il est pas même à 2 minutes était sur place ba règle bimier talaka en pleine église akenda kimbangu ayeba kipete balukele ba papier mouchoir oyo on a zanangwa balukele ba papier mouchoir marqué yo nde akenda ki ko un peu kocha na talaka ndenge zalaka so moi ça na ba période donc en fait ezali révélation parce que nga na ministère na nga nzamba yebisanga boy tant on a kutana kina Ange Raphaël parce que nga na travailler na Ange Raphaël tant on a kutana kina ye Ange Raphaël azali ami donc Raphaël isa hébreu isa mot hébreu donc Rafa elingi koloba hôpital elle elingi koloba Dieu donc hôpital de Dieu ayebisenga lobi na kata ministère na yo Nzambe apesi yo spécialité ya hôpital spirituel obando bonde la pona mai n'importe quel eloko soko simbi yango et koma médicament soki mutaza maladie par rapport ya maladie ya ndeko azo souffrir et puis so pesier akobika donc tant na bonde la ki pona yango na sala ki allusion selon commission o Nzamba pesa ngai ozo comprendre donc nde yango na sambela ki na pesier mai wana po pona nga na mone mai wana eza déjà médicament ya Nzambe po médicament Nzambe zalaka médicament Nzambe yango wana pe bikisaka bandeke po ndeka kenda hôpital te yango ebikisaka nyoka po nyoka kenda hôpital te po nyoka soki ba blessé par mutu eloko nini sala ke po pota wana kauka ba benga ngo ba rayon X et puis na kata ba rayon X il y a une puissance Nzamba cha parce que ba puissance wana ezana parmi 12 mondes angéliques et dans le monde 3e monde angélique ndezaka monde ya ba archange bazali ba ange oyo ba yeba ko superviser plus nature et puis ba yeba ko relier communication entre les humains et puis le monde des esprits. Quand on parle du monde des esprits tout le monde Jésus Christ na ba ange naé na tche monde négatif hein, à l'évidence sikoyo ange wana Raphaël bangonde basala keno à partir kaka ba rayon soleil oyo dès que zo beta même mutu même nyama ya mona batu somoni a malade Amérique sitabiki donc dès que zo beta ndeko azobela mbala monde kana fabika donc ange wana yende mutatambola nanga sikolo kwa azotambola nanga par rapport ya bateau bana ba problème ba ka ba maladie so na sambeli babikaka voilà et si on a dit bien c'est ce que spécialité au Nzamba pesayo au Ange Raphaël la pesayo ezaka ya mai soko te mutu mai donc mutu wana il faut bika il faut la solution ba problème za nango oui eza mai ka ya pamba so na bondeli pona yango même so mutu na sida na musika na ebise zo mai na prier pona yango Amélie et s'il faut la solution po Moïse tanga kutena Nzambe na Exode 3 Moïse Nzamba ebise albi Moïse kende Nzamba ebise Moïse kende libérer peuple nanga Moïse ebisi Nzamba albi keno na kokende me batuana bakondima ngate Nzamba ebisi Moïse alobi Moïse ozana nini na maboko albi ke nazana nzete et puis Nzamba abi nzete oyo kende nango kendo libérer bana nanga ozomona tout envoyé de Dieu Nzamba pesa ka bâton de commandement chaque envoyé de Dieu Nzamba pesa ka bâton de commandement oyo sengela kende nango au cas d'un problème bâton de commandement et cause la remède pour une église pour un peuple pour une nation et puis chaque prophète on Nzambe atindi apesa ka to bengaka bâton de commandement na ndeko sala ke au cas d'un problème et sengeli abikisa peuple na ye ndeti na zaboy Nzambe kwa benga na kata ministère na osala la kolo Yesu lokwa na osala la ye au cas d'un problème maladie quoi que ce soit et sengeli bâton de commandement on sala yango nde to bengaka hôpital spirituel ou bien la commission donc eza eloko Nzamba pesinga yango ayebisenga lobi mutu nyonso za malade soko zui mai au prier pour nango pesier soka azalaki na problème ya hémorroïde mai wana ka ya pamba et comme kisi ko biksa maladie ya hémorroïde donc mai mais eko jouer ba rôle belé selon maladie za na kata nzoto mutu donc c'est bien mai et biksa mutu selon maladie za na kata nzoto mutu et par rapport aussi il y a raconte Nabino na Ange Raphaël Zagino ndengeni parce que ba tout le monde ba otala bisuna bandako mais azoloba Ange Raphaël aza amina ye ndengeni beaucoup de gens ont des gens qui comprendre et puis tout le détail. Bon, ezalaki un jour na bandaki kokende Zamba pour na habitude mingi ya kobonde la chaque lundi na bandaki kokende Zamba
nde nzamba yebisenga lobi kino lelo kende mais ça la 3 jours na kata 3 jours wana kolia te komela te et puis kozala likolo na sebo été mais faut ala quelque part tant na kei na koti na zamba na bandi kosambela pendant 3 jours na sala ki nzamba yebisenga so na kata prière wana 3e jour na yoki voix moko e yebisinga lobi kita na se tant na kiti esinga tala na est na tala na est na moni soleil ezo beta makasi ko soleil tango zo beta ezo sala ndeti ba moni ba rayon ndenge beta ba na biso et puis na moni mutu moko lumière mo zo ressembler mutu azalaki na kata soleil abandi ko poussa na tango zo poussa na atalinga na misu boy ngape na talie ayebisinga lobi na uti na présence le très haut le Seigneur Jésus-Christ pombo na ange Raphaël ngana monie na bando talabdon na yebite zo na zalaki ndenge nini nazo comprendre te ndenge nini nzoto nangi zalaki na bandi otala abike ba yebisa depuis 2010 parce que depuis 2010 ezaka mukolo oyo Yesu abimelanga le 26 juillet et puis na kata église to fetaka chaque le 26 juillet nyonso na bonde la pona ba cas compliqué ba cas difficile mais année to sali yango te année prochaine to sala nde abi que depuis le 26 juillet ba pesa hôpital spirituel mais hôpital spirituel wana ezalaki en fonctionnement te ba bande ko zela yo o banda ministère bongo yango ezala en fonctionnement nde siko ayeki ko yebisanga lobi na kati na yo oza déjà hôpital obando bonde la pona ba malade oyo batu balimbani nango obando bonde la pona ba ka oyo batu balimbani nango et puis na kati na yo to bando peso ba inspiration ya ba médicament spirituel ayebi singa lobi Ezekiel oyebi te ke na mokili oyo hôpital ya Nzambe pezalaka ngalabi oui Seigneur na yebaka te abi oui hôpital ya Nzambe ezalaka nde bomona ba hôpital ya se nde pe hôpital ya Nzambe ezalaka nde siko ayo yebisanga lobi na kati no topesi hôpital ya Nzambe hôpital abata mokili soki balembani hôpital ya Nzambe za na kati na yo kosala musala nde ayebisanga lobi élément na yo oyo banda ko utiliser bando za la mai aye ko expliquer nga ba dimension spirituelle na kata nsoto ya mutu nyonso azalaka na élément vibratoire o atambolaka nango même Jésus-Christ tanga bandaki ministère azalaki na élément vibratoire élément vibratoire ya Jésus ezalaki les 4 éléments ezalaki moto ezalaki mai ezalaki mabele ezalaki na mupepe nde ezalaki ba élément vibratoire ya Jésus yango monaki Jésus-Christ akoka kosala miracle à partir ya mabele tant akutanaki na aveugle né de naissance na mokanda na Jean chapitre 9 akutani na ye esengelaki à faire allusion na élément vibratoire na ye po abikisa ndeko wana yango monaki azwaki soyi na ye abwaki yango na mabele abaloli yango na mabele komi putulu appliqué avec les namis tant appliqué pas aibse kende na réservoir de Siloé kende ko sokola elongi ndeko wana tango kenda ki asokola elongi pa monaki ezalaki élément vibratoire ya Yesu azalaki nango yango monaki tango akotaki na kati ya mai akotaki na kati ya mai adindaki te atambolaki et puis yango monaki tango bimelaki Meshach Shadrach Abednego abimaki wapi na kati ya moto bazika kite ezalaki les 4 éléments vibratoires ya Jésus-Christ nde ayeki ko enseigner lobi na kati ya mutu nyonso na mokili tout prophète tout pasteur évangéliste apôtre oyo nzamba bengi azalaka na élément vibratoire oyo nzamba pesaka ye élément vibratoire ezakani ezalaka spécialité oyo yokelaka ye mingi yango moni basala nzambe mususu moni akoki ko fula mutu mpepebe mutu abiki akoki ko simba mutu boye mutu abiki akoki même ata ko lobaka ndenga lobi apamba boye mutu abiki donc chaque mutu azalaka na élément vibratoire na esiko et pas na ngai nzamba ebisa ngai élément vibratoire oyo apesi ngai ezali mai cela veut dire so na bondel pona mai quel que soit maladie wana evani na nzoto ya mutu quel que soit mutu wana za ndenge nini so na pesi mutu mai esengeli mutu wana abika komba Jésus-Christ ebikisaka mais ayebisa ngai ka so na bondel pona mai na pesi mutu wana esengeli abika parce que élément vibratoire na ngai ezali mai. Voilà. Et tout le monde va être belé, prophète Simbi, tout le monde kuna malala, tu évite et vous savez nini awa, pembe ne biso banzeto belé awa na malala oyo. Et ça la tina nini. Bon, banzeto oyo belé bozo mona oyo ezali ba guérison oyo salami tema ke tozo courir vers le temps to moye to test ba vidéo na nyonso ezate eza ba guérison oyo salama ki mama moko auta ki matete alanda biso depuis matete aye alandinga ka partir à média koya ye ali azaki na problème azotambola te tangu na sambeli po na ye na bi pesanga beki wana apesi beki ali tambola bando tambola abiki po bando tambola na beki te
oyo eza koko tiki beki na nda tiki beki oyo koko moko abeta 22 ans azaka na problème mu Congo 22 ans tangu aye en église ba memaki komima na bondeli pona ye atika nzete mbala moko atamboli oyo kutu ezali ya ba papa moko boy oyo papa moko boy azalaki na problème ya lokolo atika nzete abika opezalaki ya mama moko boy azalaki na problème pe ya mukongo mama wana utai Brazzaville bato pe batala ngai na site musupe bayebi atika nzete wana abika donc ezali ba biloko bat batiki tiki siko biso tozwaka ngo ko tozo servir ngo lokola témoignage bato bayi ba que Jésus Christ aza réel Jésus Christ asalaka. Bon, pour na citron oyo, pour na pamplemousse oyo. Nakati ya nati, avant d'abord on a expliqué oyo, d'abord on a expliqué nati. Nakati ya nati, d'abord la puissance divine, la puissance de la guérison divine. Et ça la nakati a deux sortes, puissance de la guérison divine, et ça a deux facettes. Première facette, ezali guérison divine par rapport à la parole de Dieu. Par rapport à la parole de Dieu, Dieu peut guérir par rapport à la parole. Et puis, deuxième facette, ezali par rapport à la nature. Donc, nature, ozomona oyo, ebikisaka, nature, ozomona oyo, ebikisaka. Moi ya pamba, mutu so aza malade, à côté de ma peine, moi babiki. Nde na tu expliquer makambo ya Ange Raphaël. Mutu akoki pe ko kaka mai ya pamba wa sokoli babiki na ye. Mutu akozwa mabele ya pamba, azana problème azu mabele ya simbi yango ka bwa tchongo na tolo pe bwe, azu solution na problème nango. Mutu akoki ko bima na bisika mo eza naturel, bisika mo ko l'air eza makasi. Kaka l'air apa mu pepe ya pamba simbi bwe pa biki na ye. Sikoyo na kati ya nati nzamba yaki ko revelenga pamplemousse. Pamplemousse eza na puissance makasi ya ko bikisa maladie ya diabète. Maladie à diabète, donc spécialité nango ezali diabète. Donc spécialité à pamplemousse ezali diabète. Donc diabète maladie o ezala miso na yo komindeti olingo kufa e komi mo lili. Tango zo utiliser ka pamplemousse ba so ba bengi na relaxa bango, moi to bango, obi batu ba pirater mingi ba pirater mingi ba enseignement nanga. Donc comme guérisseur tozara musaina nzambe tozo comprendre te parce que marambo yo c'est rare basaina nzambe basala marambo na ba fruits azo sunga be bana nzambe na bité ah est-ce que to benga yo guérisseur to benga yo musaina nzambe. Bon prophète bon d'abord musala nzambe nyoso nzamba pesa ka spécialité na yemoko o esengeli asala Moïse azaki na spécialité na ye. Et comment il y a un peuple Israël soit qui bango na banyoka et sengela ki Moïse nzambe a révélé ninyo akosa la peuple nebika. Donc batu bazo souffrir mingi. Lokola nzamba pesi nga ministère prophétique. Batu bazo souffrir mingi. Batu bazo mela bakisi mingi ya bokoko même bakisi ya mindeli. Mais bazo za solution te. Siko nzambe lokola aloba ke a chekat nanga hôpital spirituel. Yango apesa nga spécialité ya ko combattre et loko oyo ezo déranger bato minganga bazo kokate ozo comprendre yango nzamba pesa nga spécialité wana mayele wana ya ko bundisa malade wana donc na komi penza guérisseur te parce que yemo kwa za guérisseur mais nazali docteur spirituel. Naza docteur spirituel na robo yangote naza docteur spirituel mais naza guérisseur te guérisseur eza Jésus Christ na mais naza docteur spirituel ndenge na kata Bible il y a eu aussi des gens bazaki na don ya guérison soka bonde pona mutu mutabiki même yemoko Jésus azalaki un docteur spirituel au cas ya maladie abando big sabatu yemoko alubi na Marc 16 bokende bobiki sabato bazobela donc azalaki pe docteur spirituel ngape naza docteur spirituel mais na ndenge batu bako ko kanisela te docteur spirituel par rapport à l'évangile. Voilà. Et bandero bazan a problème surtout bazan une maladie il y a sucre et diabète donc ceux qui baillent pas nayo va retrouver solution par rapport à ba fruits tout le monde. Oui bateau bazan a problème il y a sucre bateau bazan a problème il y a diabète glycémie na yo mati même et na ba 400 donc et na ba 300 ceux qui au contacté prophète Ézéchiel na opesa yo formule ya pamplemousse ka ya pamba oyo au sale lango pendant 5 jours OK ko ça test ya glycémie au mona que non est comme normal donc ils a pensé loko même ba mindele même ba tout monde ba découvrir en côté mais Saint-Esprit déjà révélé un secret donc ils a par rapport à ça so bazan a problème wana ba contacter ba numéro et puis nzambe a rosunga bango na yebisa bango nyonso. Voilà, merci le prophète Ézéchiel Matitika. Alors pour quand tokozwa lopango ya biso mogole to déplacer ka boye to kinaka to kia pour quand prophète a rosombela nzambe na ye etonga pona kosunga peuple de Dieu ba dans la place na bango moko. Bon
problème eza yangwana, problème eza nde yangwana. Biso tolobaka peuple de Dieu omoni lelo bato balinga ko soutenir bisika lokuta ezali omoni so mutu na Congo bandi lokuta omona baneso bazana simana ye to mona bela ba pasteur ebele ba somba ba miracle ya kosomba yo yebo yozaki no nganga te a commission nganga o ndenge za boya ko témoigner na sombelo jeep to moni to na monde internet to yebi makamno ndenge ebimara ya kuke bimara na poisa mais biso bato to na vérité ils ont la passe pour bato ba soutenir mais ils ont déjà biblique mais ngana on senga na bato nyonso ba rolanda biso toza na achat parcelle et osenga mutu nyonso soko yebi ke naza chrétien ozali mwana ya Jésus Christ ondimaka si la mort et la résurrection de Jésus Christ okobenga prophète Ézéchiel otinda contribution na yo pour na achat parcelle omoni ko longwa vraiment ils a bien té o lelo bolongwe ndeti biso toza quelques ba mois o ba yisi biso ke non soki bosombité vous allez quitter le prophète Ézéchiel a commis bisikatel mais au moment où bana nzambe bazo zambongo bazo gaspiller na ba ambiance na ba boîte na makambo ezanga tina tala cause yango ya ko soutenir pour to somba lupango ya biso moko église comme na lupango to za la stable mwendongo lobi bo komi kuna bo yesu swa donc to somba lupango ya biso moko to za la stable OK ata bango baza misika même ba bana poto même ba baza ka en Afrique balanda chaîne au Congo promo ba kokipe koya koya baya ate église na biso ezalaka na Kinshasa eza na communauté to uti ba poto to uti ba Afrique to ye ko se réfugier koto poto lukanzambe eza bien ke baya kabwe bakuta prophète Ézéchiel azalaki a longwe a commis quelque part e ba longoli bango zomona donc ngana osenga na bat nyonso ba contribuer pour to somba achat to somba lupango pour nzambe ezate ke lupango pour na prophète et puis lupango wala ba ocha kombo na ngati ba ocha kombo église ministère sentinelle donc baya ba contribuer pour to somba lupango ya Jésus Christ. Et en retour batwana ba kozwanini comme bénédiction est-ce que ça ne loko moko benzamba sala kana sima ya ko contribuer na makamnae? Oui, ezana eloko moko Nzamba salaka Nzamba apesanga yi atesanga expérience moko si archange moko kombo na Poriel mususu kombo ni merveille baza deux archanges bango bayeba ko superviser banque céleste donc banque à Jésus Christ musana bango za kanini tango muto zo pesa ba offrande ba contribution ba 10 na yo kuna na lola bango ba fungola compte bancaire pona yo ndenge tozalaka na ba compte bancaire na mokili na lola pe compte bancaire ezalaka siko esala marandeni mutu atindi peut-être $100 $200 $1000 ya contribution que bozwa bo soutenir œuvre de Dieu dès que tindi bongo ba archange wana ba yebi déjà kombo na yo ba yebi identité na yo tout dès que tindi bongo ba ko noter frère intel a uti kotinda $1000 tant ba ko noter kombo na yo wana nde ba noter yango ekomi ba mako compte bancaire obandi siko ko investir na mbongo na banque ya lola soki otindi peut-être $1000 kuna na ciel ba bomba pe pourcentage ya 10% na yo o bombi place wana ozo cha 500 ba kuna ba bombi ya 5% oche 2000 ba ba bombi ya 20%. Au moment où ozo ko pesa pona œuvre ya Nzambe bango pe bazo sala kuna donc bazo chelo compte bancaire na yo siko esala makandeni na kata via mutu to na trois étapes toza na étape oyo mutu azana nu imati to na étape oyo mutu esengeli asepela et puis to na étape oyo esengeli mutu azala tenter siko soko comme une étape mo ba benga vallée de baka et wana yelaka que ce soit chrétien que ce soit païen étape oyo esenga que non ou tel vraiment vibe moni que vie zo simbate au mona que likolo comme si que likolo kangami mais au salino ma bête mais vous comprendre te vie wana yela ka mutu nyonso que ce soit riche que ce soit pauvre si ko so comme une étape wana ba ange wana ba kotala na compte na yo soki o kotisa combien koko wana ezali selon misala malamu sala na mokili so batali ba moni ndeko yo acha autant na banque céleste nde siko bako recourir directement na se bako senga na archange o asimbaka banque céleste kombo na archange merveille ali akoyamba la moko akopesa yo mona batu so moni difficulté lié à sambeli après 2 jours zamba fongolele ba porte ozomona mais mutu so moni difficulté lié à sambeli eleki une année amona ara elokote 2 ans elokote 3 ans elokote pourquoi parce que na lola ba mona façon ba opesela ye
besoin na été po awa na mokili asungakane musala nzambe te okoki kozwa bilamba ozwi mbongo opesi mama leki opesi mama kulutu nzamba konta yango te opesi ndeko nzamba konta yango te mais soki ozwi opesi na église opesi na œuvre ya nzambe osungi bato bazobanga nzambe nde kuna na monde céleste na banque céleste bakoyeba kohypotheke mbongo mpo na compte na yo atokabeli babola atokabeli moto aza na problème ya minerval na problème mongo songolo pakala pa nzambe ekonte nango te nzambe akokonte yango te par rapport soki cause ya mutu wana eza mabe ndeti mutu mususu aza peut-être ana posa mela cigarette ou bien mela masanga azo souffrir posa masanga yozui $1000 opesi non ça ta moi usine moko ya masanga koto kuno zo teka kuno zo melaka donc yeba ke pourcentage wana ezate osungi mobola mais mobola wana cause raison ko utiliser mbongo wana eza mabe yango monaka nzamba talisanga pona bato moni bazo souffrir bato nso mona pesa ka badima pesa ka bofrandi mazo kemba ezalaka problème ya batute eza problème ya mutu nani ozo pesa offrande mutu nani ozo pesa dimi opesi peut-être dimi pas pasteur moko boy so opesi dimi ya azui dimi wana akenango na ba chetemba akenango na ba hotel akeko yango na basi ba dimi ya nzambe ba offrande nzambe akesala buzoba église wana ko pambola mate ozomona mbongo tango ozo pesa bisika o yebi keno mutu wana zo banga nzambe donc mabele o ebotaka yango balonaka soko lona mabele ebotaka te ekosala eloko te on va ange wana batala ka cause soko pesi peut-être no ofelina wana eza na cause moko ya bien nzamba opambola mais so pesi na ofelina moko boy bazuika mbongo bake kosala biyenga ambiance ba titulaire ya ofelina bazumbo basali biyenga ambiance yebaki mbongo no wana ekozonga na retour te ya lokwa mutu loni na mabele eza kokauka. Voilà bandeko basala ndenge nini pour la contribution et numéro de téléphone et puis adresse soki misube ba la ville Kinshasa pourquoi pas koya na etonga bakutana yo mo musene nzambe. Bon, numéro de téléphone à prophète Ézéchiel Ezali 00243 81 61 96 77D 00243 81 61 96 77D. Et ça numéro WhatsApp église eza na commune ya Mongafula tozali précisément na référence au ya munene ba bengaka Mayalos toza na Mongafula are munino so kita kombo nango interface donc bisika église ezali nazo yamba batinyo so chaque mercredi chaque vendredi à partir à 14h dimanche à partir à 8h bato bana pour ça ba pamplemousse miracle tout ba koya mercredi ou bien vendredi à partir à 14h dimanche na 8h donc c'est ça. Voilà, prière pour la bandeko oyo bazala mama kambu songolo pakala sunga bango na losambo na yo à travers cette grande émission. Oui na osenga na batinyo so balanda biso bozwaka loboko na bino bo canaliser bisika loboko na ngezali na bondeli papa na sambeli pona mutu nyonso alandi biso sikoyo na sengi miracle ekota na nzota mutu nyonso alandi biso oyo nyonso aza malade aza na sida aza na diabète mutu nyonso ana problème oyo ezosenga ke yo sunga ye ana problème financier père na kombo na Yesu Seigneur na sengi nguya ekota na ba télévision ekota na bandako na bango papa fongola makambo na bango pe bikisa ba malade na bango au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. À la prochaine fois. Merci. Bye bye. Coucou, c'est Nathalie Makoma. Promo sur Cepela TV. Cepela TV Box est commis à 55 livres. Et encore plus, 10 jours gratuits. Et encore 15 livres par mois. Abonnement dans Cepela TV. Oh mon Dieu. En profiter. Boya parce que promotion. Ah, et Zaline Kopé la moto. Cepela TV. Wow. It's the best. Nathalie Makoma. À bientôt. Bonjour à tous, vous êtes sur Congo Promo. Si vous aimez plus de vidéos, cliquez le bouton en bas, abonnez-vous en masse. Moi, Bérodes, je me suis déjà abonné. Il reste que...